JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene akosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa ebolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga oyo ezosunga mokili. JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Alors Bande Kobo remarqué, dans l'information, il y a ministre, il y a intérieur. Ministre et intérieur, Ayobeta, c'était la communiqué au Azaki hier. Bande Konangayi, au Nyoso, a une manifestation lélo. Au lobby, au après lobby. Au bas de la manifestation, au bas de la marche, il y a surtout la République démocratique du Congo. Ce que vous avez à candidater, de l'Angaï, pour la sonité, Vandananda, pour ça information. Ce qui vous avez à candidater, de l'Angaï, pour la sonité, Vandananda, pour ça information, ma bezate. Parce que ma bezate, ce qui opimi, Bakangio, c'est fini. Alors, ministre et intérieur, a outil en place contrôle de sécurité, contrôle d'identité, contrôle des titres de séjour. Alors, il faut vraiment faire très attention. Ce qui me candidatent Vanda Nandaku. Vanda Nandaku, pose un risque mon côté, ou Lukake, ou Lubake, non, n'a quand même patriote, n'a quand même congolais. Nous avons besoin de soutenir Bandekonangaï. Oui, certes, vous en avez raison. Mais raison Yakozanga Mukanda est plus forte que Yakozanga la présence na Baninga. Puisque ce qui est Indi, ce qui est Baby, il y aura la police, il y aura la gendarmerie, il y aura la sécurité civile, il y aura tout dans la marche autour de ça. Donc ça veut dire que ce qui mbeba ezali, contrôle d'identité, contrôle des titres de séjour, ceux qui osent en amoter, ndonangai, mukolwana, ba congolais ba robosa na yo. Muto soutenir yo a ozalati. Donc na yango na sengi na bino ba oyo nyonso bwana mikandate, bovana bandaku, botika biso kaka ba oyo, voilà. Tokende ko soutenir mboka, mabezati. Donc en vouloir binoter, toujours comprendre situation na bino, mikandezate, bovana bandaku. Maman, papa, bana, bovana bandaku so mikandezate. Alors, et là, on a essayé l'émission Oyo, ils ont dit que information au Bolanda, ils ont dit là, Makambuya Mikanda, Oyo, il y a sécurité, Oyo, ministre, il y a intérieur, na ministre, il y a justice, garde des sceaux, va vendre ensemble, va sangani, va mettre en place contrôle d'identité, na ba gare Nyon Soya France, na ba arrêt des bus. Na katia ba bus, na ba métro, na ba train, na ba aéroport, partout, na ba stade, na ba concert, na ba salle de concert, bino ba boken de concert prochainement, na ba salle de concert, sortir à ba concert, sortir à ba boîte de nuit, sortir à ba nganda, na ba autoroute, na périph, partout na nzela, bande konangai, en place contrôle d'identité et Barozala sans merci, sans pardon, tolérance zéro. Vous voyez bien que Barote Kutumba, ambassade de France, na Katia République démocratique du Congo, et Kandawana Ezali, et comment dit na Quai d'Orsay, Kandawana, on a parlement, na Assemblée nationale, donc Kandawana Ezali, na Mukati na Bango. Et on va dire au foot, c'est une immigration. Bande konanga bokeba ceux qui mukandeza te vanda na ndako
Mais quand le diable était là, qu'il était la copine nangai, moi c'est dans la tika na Belgique, vous avez un candidat ndeko nangai keba oko a olukela parti ya tarma qui a aéroport ya Njili. Keba bo vanda na ndako bo mais quand le diable était boyo kasole ya poto mukanda so ezate vanda na ndako. Biso ba oyo to bima poto kende manifestation, to kende marche na biso marche de soutien. C'est parce que biloko ya nzoto eza okoka. Biloko ya nzoto eza okoka. Donc oyo nyonso nzoto na ye eza okoka te biloko eza kozanga. Ndeko na ngai vanda na ndako komitungisama na yo te bakopesa ba information au na ba bilili au na ba image na ba réseaux sociaux. Alors na ina peut-être que c'était ne loko moko ya suka oyo ministre ya intérieur na ministre ya justice ba sangani ba kotani na ministre ya communication. Alors en France, ministre ya communication ba yokani ba lobi que baza ko étudier ba kotisa demande ya ko bloquer ya okanga TikTok. Ya okanga TikTok bande kona ngai. Mingi bakolela. Mingi misale kusila. Mingi ba ozongela misala. Mingi bakolamuka bakotelema. Surtout ba mama balinga so misala te babanda TikTok tongo midi pourquoi. Donc bokeba na France bazozwa likanisi depuis kaka ba menace ya Brigitte Macron, ba makambo ebimaki wana ya Brigitte Macron, yango likanisi eye. En tout cas, boyebi Macron ndenge a fonctionnaka na ba ministre na ye, donc abengisaki ministre na ye intérieur na ministre na ye justice, ayokani babengisi ministre ya communication, donc bazu likanisi faut ba kama TikTok. Donc bientôt TikTok bazo kama yango na France. Oti koyoka bakanyo na Congo, a pe na France kala milité ba kama TikTok, boyoka aux États-Unis Donald Trump leur a commis alors il faut ba kama TikTok. Donc ba TikTok ko ils ont bébisa ba serveur batu, ils ont bomisa batu. Yango ba komi ko joli kanisi qu'il faut ba luka ko remédier na yango ba luka bakanga yango po kimizonga na mboka parce que TikTok ils en kata franc-maçonnerie makasi yana kindoki ya makasi. TikTok ezo bomisa batu na niveau santé yango ezo senga ekangama. Voilà on a eu comme information lelo yango wana information moko ya 10 minutes, moins de 10 minutes, les a pour besoin conscience to partager et surtout de s'abonner à la chaîne Yande Konabino JDK Mopao TV pour s'abonner à l'ango ofele et gratuit. Les ango gratuit pardon et abonnez-vous massivement et gratuitement. Boni bisanga ina moi tâtonnement parce que ba émission l'équipe tellement na motu et comme il est mo ki manga ko bunga ngai. Donc na ke musika tana baki moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes. Donc, ceux qui m'ont candidaté, ils ont dit bandandako. Bino bata concert, ceux qui m'ont candidaté, bandandako. So lingo la kisake yo, o la kisa moi sinayo, o prouver moi sinayo yo kenda concert yo linga musique, kende musique ndeko ngai, veto kutana yo na ba téléphone kaka, yo za na tarma kanjili, ngana obenga yo à partir ya Tour Eiffel. Donc comme il boye ici, allez à la prochaine émission, ya boye ezalate. Ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.